Bonsoir, bandeko nange zanga mamluba. J'espère que vous avez malam skanyos pozali. Et liboso, en tout cas, et comment Zembo m'en oblige encore de le dire, je présente mes sincères condolences. Na ba famille nyonso ba perdre bandeko na bango leurs être très chers na Goma na Est ya mboka. En tout cas, mes sincères condolences. Amen. Ceux qui nazaki na bâton magique, hein, na beta, na limwisa. Gouvernement, soi-disant gouvernement ezana Kinshasa wana, j'allais le faire. Ce nazalaki na bâton magique, na beta, na limwisa peuple wana bazo occuper ma bele wana, na remplacer bango na peuple normal, j'allais le faire. Nga moko nazawa bandeko nanga, je suis très gêné parce que c'est le même discours. Ateza mot par mot te bari essentially ezaka même discours. Ezo sala pasi. N'habitez quoi vous dire précisément, surtout ma famille boza éprouvé na Est kuna. J'essaie de me mettre à votre place. Nakolo bate que je vous comprends parce que parce que bino bozoyoka ngana zoka ngote ngana zoyoka ngona musika. Je me pose la question que muto abotami azaki vusien. Crime na na mokili ya bato ezalaki nini? Kaka kozala congolais. Malheur ya kivusien za nini? D'avoir les Demon comme leur président. C'est vraiment ça le malheur ya bakivusien. Bongo tokolo basu nini? Nyonso bozo monao ni tete la lutte diabolique à UDPS. Et puis la continuité, ya complicité à UDPS représentée par Chilombo, le traître. Bozo continue kako kunda boya bino. Bazo bomanamu pompate, hein? Les rebelles ba ke bomanamu pompate. Les rebelles bazo boma na Zambie te, les rebelles bazo boma na Angola te, bazo boma kuna na Est. On n'est pas en train de violer les femmes na Mupompa, on n'est pas en train de violer les femmes na Kabeaka Mwanga, on n'est pas en train de violer na Angola, na Zambie, on est en train de violer là-bas à l'Est du Congo. En tout cas, mutema eza kilo, mutema nanga eza kilo. Bolimbisi bandeko nangai, mais vous savez, vraiment je commence à partager d'avis que le peuple congolais, vous êtes un peuple maudit. Oui, oui, il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. Au niveau spirituel, Boza vraiment un peuple carrément maudit. Oui, oui. Il faut vous reconnaître Ango. Boza normal, T. Ce que tu l'as bien, et puis ce que je n'ai jamais compris, comment est-ce que Bino Batumobimba Bosse donakata la peine à réfléchir, T. Peut-être il y a du fond dans ce qu'elle dit. Boye bien, dans l'homme, c'est d'abord l'esprit. Yango bomon mamuluba chaque fois zonge la kanzela ya spiritualité. Tozolanda bandeko nangai. Ata Bible oyo bo pretendaka kotanga. Boko remarquer que tangu Nzambe le Seigneur Dieu abengani Adamo na Eva nda lati bango loposo oyo. Tolandi, hein? Oyo eza dirigé par le temps. Loposo oyo ezali vêtement temporaire. Donc la vraie personne en toi, c'est l'esprit. Tozolanda, eza loposo latite parce que kotika la kanango na mabele. Toyokani. Mais lokola tozalaka déjà pe quelque part no toza pe lié. Na ba acte topozaka pe physique. Hein? Même na dimension spirituelle, si bakotuna ke yo na mokili ya batu, osalaka nini? Otambolaki ndenge nini? Bandeko nangai. Nzamba ngo ata punisaka moto, me na bolingo na ye pe na mawa na ye. Azwaka mabele ya bomengo, apesi bakoko na biso. Bandeko nangai. Pona ni boza mitema mabe, on dirait vous avez un argument contre Dieu. Oh peuple modèle nini? Boza mushindu kai, bino. Boza mushindu kai. Peuple mobimbondire boswana kana Nzambe. Peuple mobimbondire bozali ba antichrist même. On dirait antichrist nga kozala kande ye moko to ndira azali multiplié par des millions représenté par le peuple congolais. Pona ni boza makamondire boza na kanda ya Nzambe. Mais natunaka. Namonaka boza ba chakou verbal na ba prière parce que bino kutu toko respecter kutu bloko bosala kana chaque fois bofungola ka minoko na binote. Oh yes, ce n'est rien d'autre que le bruit. Si seulement énergie na bo dépensaka
na tango boboujaka balèvre na bino wana soki ata bokoki kobouja yango epai na nzambo akelaka bakoko na bino bolakisa ye bozali koreproche ye na eloko nini atonda bolingo bandeko boyebisa nanu nzambe mabe ye asalaka ezalaka nini? Où est-ce que Dieu est allé au contraire? Where did he go wrong? C'est quoi avec vous oh peuple ndenge nini bandeko na ngai? Où est-ce que nous sommes égarés? Où? C'était où? Où est-ce que makambo ki gauche pour nous? Bandeko boza batu to boza belima oyo peuple ndenge nini? Peuple conscience ezate peuple barandre bino lokola banyama lokola bangulu. Même vous les Quinois, vous cohabitez avec les bouchafou, les saletés, ça ne vous dérange pas. Boza batwani, boza banyama. Bandeko na tina nyau aleki bino na mayele. Nyau alingaka salite te. Nyau soka moun place oneza salite bandi ko éviter yango. Mais yo mutu nzamba pesi esprit na ya pesi conscience. Otandi meso zoteka salite liboso na yo ezolobelo eloko te. Bandeko na ngai o basoyeli baloko baka banduku yangu. Bandeko o ezali baba modeli nini? Bakoko na biso juste basalaka nini liboso ya nzambe? Pona malédiction aboye, pona lisuma aboye. Yango Eva akendaka kobaluka na être mosusu au-delà de serpent. Siko ba ko bota enceinte na bino. Po mabe nyonso ezalaka kosa à cause de la femme. Siko totala kasi Eva bandeko Eva oyo mwana mwasi alukela biso makambo na mokili Eva. Eva kende ko bota bino na être mosusu to likambukai. Parce que soka bota ka bino soki pe bozalaka ta descendant ba nyoka. Mais to mona ka ba mindele bazalaka mayele te bongo ba descendant ba nyoka zaka ka bino. Bino ya bino ki envoûtement. Tata na bino azanani ko peuple congolais. Qui est votre père? Nani akendaki ko Eva bota kana nani? Qui est votre ancêtre peuple oyo? O makila mabebo euti wapi? Nzambe mbwalukai o eza jakabi ya mushindukai o libabe andenge nini? Wo mabela Kongo nzambe wanye mabela Kongo ndire mabela ekila. On dirait qu'il est le bac et richesse à Congo, Congola ko jouir nango te. Peuple oyo. Peuple bozana kanda nzambe. Peuple boyini nzambe na bino na mutema moko peuple congolais. Poni mitema makasi ya boyo peuple ndenge. Tala. Bokansate ke na sel semna ba comédie pendant que bozana ki buzoba na bino na bozana ngo parce que bino faut bando so na bino boy. Comme ça un jour, bolo batte qu'on ne vous avait pas averti. Bomoni bino, bomoni kande to continue ko ganga bo bande ko nangai, mukolo ezali. Bo continue na ba concert, bo continue na ba kidi ba bomoni bino ana kindokyo boza nango wana parce que boza ba chor ndenge boza la kana boza normalité. Nem sabino likambo. Bomi bine la ka deja. Bo bina en tout cas bo tikate. Bo ningi sa penza ba mfwengi bo kitanango tinase. Parce que boyebi c'est que les Européens sont en train de prévoir pour vous. Il y a encore la conversation sur recoloniser encore l'Afrique. Toyokani, baninga basi ba mizuli déjà mayele bazo mizuli déjà ba position na bango. Ba rozalata na position ko résister. Mboka lokola DRC binola, vula. Ceux qui le loi ta France. Balobi ke bon, tokei tokende ko kota par la force. Boza capable de vous défendre. Rwanda pambezo melisabino pema. Ou lieu bon anticiper le danger qui est devant vous. Bozana kata ba distraction talanga i peuple esclave perpétuel. Peuple ya boyi na y indépendance boyi na liberté. Peuple maudit. Bino. Nzamba kolekisa bino ke yaza ya solo yanke. Bolanda bino bobimi ba yanke. Bino nde ba tetu. Bino nde batamitema mabe botikate. Bo continue mitema na bino na mabe. Tokani oya zo koyiba, a continue koyiba. Oya za na ba distraction, a continue na ba distraction. Mukolo ezali. Bino. Boko luka nzambe bakoko na bino boko sala boye. Et puis ako kangama to ya koyoka bino te. Pendant des siècles. Tolanda, boza mitema mabe.
Et puis ne croyez pas que colonisation mbala oyo et kozala lokolo ya liboso. Omoni ya liboso batika kata bakoko na biso bakako bota tabino. Tozolanda ya mbala oyo. On va violer la femme congolaise. Il n'y aura plus la race congolaise au ba noir ndenge boyebeli yango. Ça je vous dis. Botanga na Bible, ba ope ba violer na Bible bazala ki peka kabasi. Toyokani. Ah tozolo banabino bozolinga koyoka te. Ah tozolo banabino ke mbonge zoko ya peuple boningi koyoka te. Bande konangai. Boko connaître esclavagisme oyo botikalaka kondimate que c'est possible. Parce que votre argument, c'est avec le Dieu qui vous a créé. Boko luka nani akokote la bino. Bokende kaka na makam na bino Golgotha ndenge bokenda. Tokani awa kutu a intervenaka na ete. Na banza tangu boko lia mututu na bino elongo bani. Tokani po bino boko lia mututu elongo bani po na bino. Nzamba kokanga mutema. Akopesa bino na maboko. Bomoni ka ba Européen wana bozo ko envier sika chilo mbona kendaka wana. Ndena lobi bobina. Concert pese zongiti. Bobina. Bo sepela. Tokani. Makambo bana na bino bakomona. C'est vos enfants qui vont vous maudire. Tokani Oui, oui. Omoni passion descendance na bino bakomona. Bakomaudire bino. Tina monde ba esprit. Ba am na bino kozala na kimia te. Et puis bokanisa te que ceux qui bomi koufeli na bino awa. Nde boko échapper kanda ya nzambe. Te. Mutu mabe soki akufi ne te trompe pas. Akati sakana ete ko kansate ko soko kei bakoko bazo zeloba ya mbayo te. Une autre terre ya paix na nzoto wana ça c'est réservé na bato oyo batamboli malamu pe na mokili ya bato oyo. Tokani le grand juge yenda triaka. Tolanda mutu mabe okozala gelé na etamoko eza molili. Eza ni terre mususu eza ni terre na biso oyo. Okofana na panda des années. Batu mususu basala ba siècle na etawana. Excuse me. Tolanda. Donc, ozano kaka, il n'y a pas de vie, il n'y a pas la lumière. Olala pongi kaka, c'est seulement obscur devant toi. C'est tout ce que tu es. Ofandi netawana, n'espace wana. Tolanda. Mingi nakati na bino. Parce que nzambe ndaza mokonzi. Bosala ne kaka tembo. Moni nzamba bakoko na bino boboyi wana. O lelo abima mutu mabe. Bolandi ba flatterie. Tolandi akolakisaka bino ke yenda za nzambo aponaka bakoko na bino. Boko eshapaka ye te. Boko eshape kanda nena jugement na ete. Bino bakorompi oyo batamtema mabobo ngi koyoka te. Même la mort ne va pas vous honorer bobanin exonerate de votre punition. Tolanda boko fanda n'espace wana molili. Ti tangu nzambe yako sepela. Tokani botanga kango tu le mort en Christ bullshit. Tokani bato bafandi na etawana nya rien de nzambe na kati ya bato wana eza bato baza puni. Tokani ba amna bangwe fandi kaka wana na etamoko ka molili kaka nya pas de vie. Baza loin de la présence de Dieu, baza pata na terre oyo te, baza kaka na espace wana kaka. Tokani ebana na bino bakolela na miso ya nzambe. C'est vrai, il va reconnaître que bana na bino mtu bakozala basali le côté. Mais à cause de vous, bana na bino bako subir bator na bino. Et maya miso bana na bino nde kozala ka accusation sur vos âmes. Tozolanda et durer ya punition bana na bino bako vivre. Nde durer temps bino bako fanda na eta wana molili. Ya inconscience, vous n'aurez pas de vie bofanda bozala kaka wana bo exista kaka na eta wana kaka. Donc, ce qui malheur est que ça la 3 siècles. 3 siècles, bino pe bokozala bopemi kaka na esika wana. Tolanda, bosala ka tembe na nzambe malamu. Merci na bino botika te. Lokola ya sala ka erreur. Ya kopesa bino mabele wana. Toyokani. Likambo ngo nzamba sala bino boyebisaka pe yete. Argument ngo bozala kanongo contre nzambe, balobaka tati. Bandeko na ngai. Soko zana kanda nzambe. Si balobelaka ta nzambe, nalingaka yo. Mena siliki po na ABC. Ye moko lobaki venez contendons-nous ensemble. Ye moko muta pona kabino. Ye mutu ko muta deklaraka bakoko na bino bazalaki ba oya ye. Et bon, est-ce que kozanga koyo kabino? Atala qu'est-ce qu'il peut faire pour bo arranger o likambu nini oyo? Bobo nzambe na bino
sambela pe eloko nyongo bozo ko accuser nango te. Bokeka koyamba banzamba ba oppresseur na bino. Tala ndenge bokomi peuple moko lokola banyama, conscience za lisusu te, spiritualité ekima. Tala peuple mobimba lala la muki alobi Jésus-Christ est Dieu. Yoka bato, hein? Soko tu niye, ok, pas de problème. To fungo la Bible. Like, parce que masola Jésus ça m'a mon Nouveau Testament, n'est-ce pas? La kisanga na Nouveau Testament, si que lobi Jésus azali Dieu. Kaka ye chrétien na bande beta beta monoko. Oh, Jean chapitre 3, et au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Ok, toi qui as une analogie, wana que la parole était avec Dieu, le là Jésus mtazaki parole avec le Dieu. Mais c'est Dieu là, azalaka le Dieu tout puissant. Na munoko ne moko azako mi benganani. Je suis le Dieu qui a tout créé, il n'y a point de Dieu comme moi. Nzambe wana akweisa ba empire ya ba Égypte, n'est-ce pas? Nzambe wana akoisa ba géant ba Israël, n'est-ce pas? Siko ndenge nini c'est Dieu la tango abotami na forme ya Jésus ndenge bolobaka. Empire romain azoko akokoisa yango te. Et plus pire, ya botami israélite make kolia mututu na maboko ba soda romain. Mais dans l'Ancien Testament, il a parlé contre la bête, l'empire romain, n'est-ce pas? Siko ndenge nini yenzambe wana oya kwesa Nabuchodonosor plus tard akobota mana forme Jésus na bino pona que soldat romain allait se mututu. Mais n'est-ce pas qu'il était capable hier de faire chuter l'empire égyptien? Bozo mona que Jésus ne peut pas être Dieu. Na bino na Jésus na bino si bosambela ka père, n'est-ce pas? Ye Jésus tango mona que mututu ezoko yela ye. C'est qui peut genou na senenge bino pe bosalaka. Père, si c'est possible, enlève ce gobelet. Mais botangela nga na Ancien Testament, si kanzambo Ancien Testament, zambo bakoko na bino, ye pasambela ka na Père. Ya zalaka koloba moi, votre Dieu, moi. Bino bomona ki pa tie genou, pa bandi ko sambela Père. Mais Yesu na biso to se comportaka de la même. Na ye na biso to sambela ka Père. Père intervient. Père aide-moi. Père écoute-moi. Na ye na biso ti. Siko ye ki père, ye prière na ki père aide-moi a komi nzambe susu ndenge siko soko sambela na père nini. Lokola ye muta ye bika si père ya père na ye. Ay bisa biso siko mère pa mère na zalaka naniti. Tozolanda kuna na Ancien Testament on voit un Dieu tout puissant, omniscient, omniprésent. Ah on a Nouveau Testament tozomona un Dieu dimiocre God qui prie aussi à un père comme ngai na bino pe to sambela ka un père. Et vous voulez nous faire avaler que oh ya sambela lokola biso donc ngai na Yesu to sambela même chose. Père aide-nous si ko na lo ba ke Yesu nda ko minzambe ce qui Yesu zanzambe donc apena za de yes ponga ipena sambela ka père bosi bo kanga na ko panza ba mer rouge to na ke kwesa ba mpira. Mais alors c'est le loko Yesu salaka en face ya benemine zaki ko beta batu fimbu na kati ya magasin ce qui pena kati ya synagogue a sepelte ba sala commerce azu fimbu fiakoli bango. Empire romain apamba kutaka akoisaka tabango asala ta exhibition tala oyo nzambe ya solo ayebisi Moses bwaka nzete no na se nzeta Moses baluki nyoka meli ba nyoka ya Pharaoh. Ye Yesu asala exhibition ta moko te liboso ya ba Ponce Pilate te ya ba empereur o bazalaki kuna na Rome. Aucune exhibition tolanda. Et puis abotami pendant période. Oh makambo ezalaka mwanda mukole. Là où c'est l'Empire Rome qui plaçait le gouverneur na Israël wana. Lokola molimo bino bozana ango. Ancien Testament lobi étranger akoko kamba bino te. Bino boye kondimela biso makambo na bino Nouveau Testament ba grâce oyo bolandi exemple à la lettre botiki à tel côté. Ya makambo Nouveau Testament comme l'Empire romain imposer le gouverneur na Israël, ndenge bino pe, vos oppresseurs vous ont imposé Mobutu, vous ont imposé Laurent, vous ont imposé Joseph Kabila, vous ont imposé Chilombo. Peuple mbazaka dirigé par les étrangers. C'est les étrangers qui décident votre sort. Ndenge ba étrangers bazalaki ko décider sort ya Israël ya poka Jésus na bino wana. Et à la fin de compte, oh Yesu ayela ki ba brebis garé, makako bota melakuna na Israël. Alia mututu réglementaire par l'Empire romain. Mais c'était les soldats romains mututu à la croix de Golgotha qui ont assassiné Lumumba, les étrangers. Qui ont placé Joseph Kabila na pouvoir, les étrangers. Qui ont fait chasser notre Mobutu, les étrangers.
Qui ont imposé Chilombo? Les étrangers. Boza ya solo penza ba chrétien. Bolanda penza exemple ti anyo imole. Boza ya solo penza ba anyo imole ya solo. Bolanda penza exemple ya Yesu nabino. Peuple mobimba ba étranger. Nde ba imposer la kaye ses dirigeants. Kaka ndenge na époque à Jésus nabino, c'est l'empire romain qui décidait les politics ya peuple israélite wana. Bazala qui sous-titel ya empire romain. Mais dans l'Ancien Testament, le peuple était autonome. Nzamba tiaka peuple na chez eux, ils avaient leur propre roi que Dieu lui-même choisissait pour le peuple. Talangay bande ya ba espèce ba chrétien, ba esclave, ba étranger. Peuple ils sont sorés dirigés par les étrangers. Ba espèce ba chrétien, les agneaux immolés, comme votre espèce de votre Dieu la bobele la kwa kende ko beta ma par les étrangers na ngomba Golgotha na ye. Yango bomoni mamulu ba rejetaka ye. Tozolanda parce que le Dieu que moi je crois ban centre nangai azalaki ye moko ko pona ba roi zo pesa bango boanya. Et puis azalaki dimio que God tin po ba Babylone to ba Rome ba kende ko fiakole ba fimbu. Il a fait face avec ba Égyptiens et puis alonga ka bango. Mais lokola ya libera ka batu fo ba beta e po futa ba nyongwa libere batu kasi fala ka kende ko mipesa mbeka kuna liboso Pharaoh ba belese mutu te pa ba Pharaoh. Ah, lokola Pharaoh bazaki batu moindo, buiwana nzamba ko pesa te mutu moindo afia ko le fimbo. Lokola ba Rome bazami ndele, yango nzambe wana ke ko miteka mindele ba kende ko fia ko le fimbo. Na boya nzambe wana. Tozolanda oya ngai nzamba za mutu moindo. Tokani? Ba Égyptien bazalaka pe makasi. Ba Pharaoh azalaki pe ordre spirituel. Mais nzambe wana zaki le tout puissant, azo gagner bango. Tozo mona défaite avec lui. Allez, vous venez nous imposer ba histoire ya mutu moko boye mutu ba défaite na ba défaite. Oh, abotamaki tatate. Mais Mary, maman na ye, elle est fabriquée d'un père et d'une mère. Et bon, Mary, ya moi, abotaka ye Yesu. Yazaki nani. Non, pour être une fille, tu es une fille humaine. Donc, tu as été conçu par ton père et ta mère. Basangana, tu peux pas bota yoti. Si ce qui Mary est une femme naturelle, si Yesu na libumo, papa azalaki te. Mais maman abotaka azalaka nani. Ce qui argument n'a bien parce que le seed de l'homme était foul, mais il fallait que Mary azala paix pas azala na papa te. Tala besoin la so ba religion ba bâtard, ba religion moko ba matriarche ba uti nango s'occuper wapi, ba ko imposer lango batu. Ancien testament tozo mona masola ba patriarche. Tozo komona Abraham na Ishmael, Abraham na Isaac, tozo mona Isaac na Jacob, tozo mona les 12 fils ba Jacob, et l'histoire zoko continuer. Alors bongoli makambu. Boyeli biso makambo ba batara yango on s'est retrouvé avec Olive Lembe qui nous pose la question, est-ce que tout le monde est sûr que celui que tu connais est ton père est réellement ton père? Ba idéologie ba chrétien ngwana parce qu'ils sont d'accord na ko botaka ba batar, bana batata ba inconnu, batata ba molimo. Kuna dans l'Ancien Testament Enoch alobaka nini? Tango les fils de Dieu ont pris les filles des hommes pour ba bota ba Nephlem. N'est-ce pas que punition zalaka prononcée? Si ko oyo masolo Nephlimo boyela batwa wa o Saint-Esprit ko consente moi si pendant la nuit. Boyebi kombe te fonga na sala prière na butu na sengi pe Saint-Esprit ko tianga peze mingai pe na boto ngai pe Jésus. Peut-être ngai nda ko sauver Congo parce que oyo abotamaki kuna na Israël a sauver kana Congo te. Ka pona bolingo na bino, j'ai beaucoup prié que Saint-Esprit ko tianga peze mi oyo ngai mwana akozo pe mutema na ngana bolingo envers Congo ako sauver Congo. Na lala na ba position nyonso na butu na zo la Saint-Esprit ko tianga zema ayaka na yete. Si on a compris des éléments américains de côté en nini. Bonga na sa moi cité prière mère écoute benga ka tenga na benga ka ya ko tianga ipezem na bote la bino Jésus. Peuple amtema mabe. Bozo pesa na kanda. Bozang sikindo kite bino et puis bozo sala ngona nko. Peuple à genoux par les étrangers. Peuple qui glorifie le Dieu des étrangers. Peuple ba côté mate ezana nzelate. Nzambo ya empire romain bazoko diriger bango mutu batiaka Hérode wana. Hérode rende compte na empereur ce qui pas empereur ya Rome kuna. Yesu so mutasuka zoko desite pe sor na ye empereur ya Rome kuna ce qui peut Ponce Pilato. Bomona nzamba Ancien Testament na makamande ngwana ba jugement ko tenga mandenge wana.
Mama ya nzambe Ancien Testament ko ba étranger mopaya ko konza bino te. Mais boyela biso Yezu ya bota mitango bapaya bazoko konza peuple na ye. Et puis Yezu wana sort na ye final décidé par les bapaya. Oh, yo Bible zali ko reconnaître que zali molimo ya antichrist bazoko identifier ka la bête, la grande Babylone, remplir Romain, la bête. La bête a ko fiakole ba fimbo. La bête a décidé ba gouverneur kuna na kati ya Israël. Plus tard, la bête a bongwana. Ayeko koma ba grec, ba britannique, ba anglais, ba belge, ba allemand. Kaka peuple wanati. Ale ba yepe ba coloniser lisusu mokili. Y compris vous. Les Belges, si baza ba cousin ba allemand. Reine Victoria sinde kona bango. Direct kuti ya makila. Bande kone ba coloniser bino. Peuple maudit. Bozana ba envoûtement spirituel bino bozana ba ndoki bino bozanga si kindoki te bino bana mabe batemtema mabe peuple yini nzamba bakoko na ye. Vous méritez même ba passion bomona ka peto to batali peto matoto kita bana mabe batu mo ba signa contrat na empire romain loko l'empire romain abongwanaka akomi roi belge akomi royaume belge wana bomoni ete ale ba coloniser bino lisusu. Sous prétexte acceptant Jésus, il était venu mourir à la croix. Mais babeta kayeti, babeta kiyeti. Kami tuna bango bana mabe, bando ki ba chor. Yango bozoko cohabiter na salité na buchafu, bozo monango normal. Bo tele mapona mboka na mino moko boningi ko tele matepo bo pumboka na butu. Ba allié ya empire romain, bandeko ya antichrist, bandoki. Tala tosto bandio timbela bino ya bozo kanza bosala batu bajawa. To yebi ke majorité na bino boza pata ya biso pété. Car le col Etienne Tshisekedi le père un Angolais. Bande d'étrangers, peuple moko dirigé qu'à part les étrangers. Yango ba elibino Joseph Kabila source na ye yebanite ba point d'interrogation. Oyo pe chilombo ban centre na seba uta na bochwana ye. Ce qui peut Angola ye. To yebite metomona kaka ndenge to moni pas ape mutaba virgule kaka. Peuple mon ba étranger ka ba destaka sor na ye. Uta bondimela ka mutu na bino ba étranger ba beta mututu na Golgotha. Botikala ka pe lisusu ko simba royaume na bino bona maboko bobo contrôler ngote. Eza la royaume Congo ba ko zozo ebe esclave ba kimi na bana na ye ba ko tika bongo na ba Brazil kuna na ba Colombia na ba Haiti kuna. Ale ba bongwani ba batikali na Congo ba bongwani ba komi ba Kristo ba glorifier mutu na bango Golgotha bien. Uta bo banda pe ko glorifier ye. Batu ya nzala, batu ya ba lamentation de Jérémie. Yezetala. Yango bobele la ka jamais nzamba bakoko na bino tala makambo Congo parce que boyebi makambo na bino banda bandoki. Boza conscient na mitema na bino ke bo signaka contrat na antichrist. Boyebi na fond de cœur que votre Jésus là, masolo nezaka masolo lokuteza masolo antichrist, masolo ba romain. Peuple mobimba ndimi ba étranger ba kambaye ndenge ba kambaka Israël époque à Jésus. Alors bosa la batu sambla, yezu tala pasi ya Congo. Yezu yaka mokora nini ka sala, yaka Congo mawa. Tala bilongi na bango la yezu yaka Congo mawa. Asa. Yemoko yezu okela ka Israël mawa te pona nini? Po ya ko kelo mawa. Et puis comment on peut expliquer que yeba ko betende par les étrangers? Aël Israël a botameli na Israël, alobi ba parabole na kati Israël, mais c'est les Romains qui l'ont tabassé à la mort. Kaloko abino. Yezu. Mais qui décide votre sort? Les étrangers. Ba cousin à ba Romain wana. Et bongo bazala na forme à ba allemand, bazala ba anglais, bazala ba français, bazala ba belge. Ezaka ba tout mon côté. Ezaka po bazo changer ba forme na bango nde ba changer, c'est le même esprit là, non? Bana mabe. Ba lié antichrist. Yango na bozo tika mabela Congo ne kende. Comme ça plus tard bana ya solo ya mabele ya Congo bana na Nzambe bazala na bitumba ba kozala na mabelo na te bandoki. Prière nanga ezali Nzamba sala justice na ye. Bino boboye na mutema moko bino ndebo souffrir. Akabola penza ba oya ye ba batikali serein na Nzamba bakoko na biso Nzambe épargner bango na sora mabo ezali boso na bino. Mais bino colonisation ko ya mbaloyo si bazolo belaka ngo déjà ti talabatu kaka masanga na kobina na basi kaka ndenge tango barwande bazoko planifier ndenge ba envahir mboka c'est toujours la même chose. Et le bataille yezo ngo soki mabezo ko ya kozala kalo kwa n'epoka Noé batu bazoko balisa batu bazoko bina ndenge moko peka lokola bozali
Clinton na Paul Kagame bazoko planifier makambo. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Basi, masanga, musique. Peuple à distraction, peuple maudit. Peuple déterminé à être colonisé, maltraité par l'Empire romain, bandoki. Baumbu éternel. Banana satana. Batu bandimela nzambe moko bakenda ko beta par les Romains, bandima pe les étrangers leur imposent tout. Peuple mobimba destin na yeka les étrangers doivent contrôler. Bana mabe batemtema mabe. Et vous prétendez que ça passe à Congo, ça passe trabilong na bango lokola bozakata ba congolais pété banda étranger, makila ba sepe batu ba neflim ba utaka soki pe wapi. Boko toni c'est l'option na kati mabele na so Congo. Bandoki. Bolanda yezu na bino kuna na opportunity, bisika kendaki. Bana mabe. Boko ke bimata volontaire kuna na Israël na bino te bokende ko bundela kasi bande kwa yezu ango. Bandoki. Wana bonganza meli biso na Congo. Bobi mato libere mboka bolinga kana mnoko bimate. Kaka na ba distraction kaka ndebo Rwanda bakota na mboka. Kaka na ba distraction tito c'est que Chilombo voyu moko ba komi président. Na batu lokola ba comment s'appelle le mutu ya extraterrestre nani ndeko na bino yo nani Augustin Kabuya. Ndeko na bino tu votre cousin bo monta taza mutuka lokola mutu moko utaka na Mars. Cousin na bino, ba cousin ba extraterrestre, ba na mabe, ba occupant, bandoki. Boye ko occuper mabele en somi mabele ya bana na nzambe, po biso nyosto mbo na mona ka passer avec vous. Et pour ceux qui te landent ici malam, que le Congolais continue ezali ba vrai Congolais. Qu'on est en train d'exterminer sous prétexte ya ba guerre, rébellion. Vous êtes en train d'exterminer le peuple de Dieu. Po ba infiltrer ba imposter onde ba tikala. Tozala kana ba président ka lokola ba Chilombo yo. Bano ba makile za mélanger ba race ya batu moko ba neflim, bana na bango. Chilombo azara soma makila ba tuta parce que za nature am na ye. O tata asambela ka mingi. Chilombo azako sambela za nzambe. Muna impala la kola za to be. Nzambe nini asambelaka, hein? Oh, bientôt, on va plus se battre pour des terres, on va habiter nous tous ensemble. En bon, mais Nzambo y Ancien Testament bino bokosi kazalaka Nzambe et papa ya Yesu Kristo. Akabolaka batuna mabele na bangoti. Nzamba na se tracasser pour pesa ba koko na biso leur terre. Pour plus tard, une espèce d'un Chilombo, chrétien moko boyen antichrist, ayakolobo, teto bundalisu su teto tika, parce que toko cohabiter na ba ennemi na biso. Batamite mama beba na antichrist. Yango bokanga la religion na bino na jalousement. Parce que boza ba complice souci na bino na mitema vous faites semblant. Bolingi congolaise la dominée par l'antichrist na bana na ye. Po botia batu ba chipa na ba maboko, po na toza la ba passeport te, bo contrôler ka ba makila batu ba adane batu, nde vision boza na ngoti. Bande ba globaliste et puis ko sala mate. Ba globaliste moko boy. Nzamba sakabola kama bele na ye kop na bino wana bozana ngo kindoki na bino wana. Hey. Bino nde boko kufa. On va vous maltraiter par les descendants ba romains wana. Excuse me. Tant bako sala bino colonisation mbala oyo. Bino nde boko lela boko kufa. Toyokani Kongwane ko tikala et puis ko tikala ka peka ya Congo ya peuple de Dieu. Bana mabe batemtema mabe ba descendants ba antichrist, peuple destiné d'être dirigé par les descendants des Romains. Bandoki, ba hypocrite. Bokenda kana ba stade de martyr, bo sa stade de makamanyola, bo sa ka ba sambla, otaka ko sambla pona Congo. Yesu. Mona itumpa la table kola Yesu. Yesu wapi? Yesu est incapable. Yesu a bêta ma par les Romains la bête, a bêta Yesu. O nzambe na biso bando pesa biso victoire to, wana bozi boboye, wana bolingi ete. Batemtema mabe. Comment boko bo nzambo bando pesa bako na victoire, boko ko pona nzambo e babeta kayepa ba Romain. Yango na mulimo wana pe ko lata bino. Wuta bondimela kaye. On vous a pris en captivité. Ba coloniser bino par kaka balie wana ba Romain ba cousin na bango. Bazo continue ko imposer ka bino ba président. Bazo ko fournir ba armes ba sala ka bino ba guerre. Peuple maudit. Peuple oyo asimbami par les étrangers. Bandoki. Mupaya koko kamba bino te. Peuple andimi ba paya ba kamba ye.
po ake komipesa na nzambe bapaya mediocre God. Nzambe oyo banzambe oyo nzambe abakoko na bino azalaka ko éliminer azokweyisa ba géant face à ba Israël. Bino boye kopesa ba géant babeki bandoki peuple mitema mabe yango bozanga ta accusation kopesa kasi nzambe ngo pourquoi bozaka mitema mabe. Vous n'avez pas des accusations, vous n'avez pas des raisons, bozana plainte te futori ya nzambe zalaka nini de vous avoir donné cette terre là nde torne yango wana terreur ya nzambe zalaka nini d'avoir créé le Congolais zuma belona pesi bino nde erreur ya nzambe yango wana batu mabe bandoki peuple inconscient, peuple destiné à être dirigé par les étrangers, balié empire romain, bandoki, bantichrist. Fia, yes, tala pasha Congo, yes, tala, monnaie tumpala, yes, tala. Nous tout y a qui parle le roman, mona qui passe à Anate. Passe à Congo, place à Congo. Yango bakoko na bino bakoko kata bango maboko par le cousin ba romain wanati. Peuple maudit. Tongel bino ba église on a chaque avenue. Po ba garder bino pensa na kati ya makambo wana. Lokola boza plus religieux boza ka spiritualité. Tozo bana bino butu mo arrêtez les religions bozonga na spiritualité. Peuple mutema makasi. Peuple mutema libanga. Peuple lingi koyoka te. Peuple kanisi ko ke ko tuntu ka kuna nde impressionner nzambe. Yo tangaka na Ancien Testament que Dieu n'est pas impressionné par l'homme. Otanga ngote King David azolo banini. God has no respect of a man. Botanga yangote. Ye David kutu un grand guerrier nzambe moko alinga kya tongele kutu nzambe temple nzambe alobite ko tongela nga temple. Teloko nyoko ko sala po impressionner na nzambe. Soko tuntu kindo impressionner ye bana mabeba ndoki. Ube soko lobi bashandara abobobobo abuji sho allez ndenzamba moni penza soro mutato ndi mpeve tumvitone mona itumpala lokola bashandala shambadala eloko nemna boko sala ko impressionner nango ye peuple moko incapable même d'aller même sur la lune. Allez besoin na makambo bokanzi besoin ko impressionner nani ba servant ya antichrist ba serviteur ya antichrist. Peuple soumis par l'esprit de l'antichrist, ennemi de Dieu, peuple ennemi de Dieu, peuple yini bakoko ne peuple boy histoire ne peuple destiné na ruine. Basolo baneti basolo bate. Mitema libanga le cœur endurci. Kaka po bo enrichir vos pasteurs. Balate la kabino ba robe, basa la kabino ba publicité, neti voyou mususo ya linga kolongolisa bana batu ba trompa wana ba âge ba 16 ans. Akosala po ya Yesu pe bloko nini wana na stade de Kamanyola. Asa la tele batu ba pembe abimi yoka ba publicité wana komona ba petit esclave mental bazo lekisaka publicité na ye pona ko encourager ba yuma que vous êtes bokende kuna na stade de Kamanyola bokende ko glorifier Yesu na bino bandoki o peuple manyema ba traître to kanisaka ke bozalaka ba muslims yango bino formule sila bokende tana Kamanyola na bosala musala mais pas sûr bino bozo komona kuna na est bakino baza complice na ngoti. Et bon, le gouvernement a dit que passé c'est ça la Kinshasa. Beaucoup qui vraiment colata bilamba te bossa l'idéologie et religion na bino boke na Kamanyola bossa la musala. Basi bali angulu. Beaucoup ma ba catholique. Bino pe boke ko se convertir na religion à mabe. Ya bino pe zala ka mabe mais yo ya ba chrétien za ko tusu mabe ko leka. Na zoko mboka uzumoka mababe kaka sur mababe. Totika laki na ba muslim tolobika manyama kuna bazata ba musulman bakwa ko sala biso secours mawatro bango pe bakomo ce n'est pas bien de tuer yo bazo ko violer bazo ko envahir yo na mbokolo ba ce n'est pas bien de tuer te pourtant yo nde babomaka yo ce qui ba bomi wana nde c'est bien de tuer Rwanda soka bomi yo wana nde c'est bien yo boma Rwanda ce n'est pas bien de tuer. Pédiatre alongolisaka bana batu ba trompe na 16 ans akende ko kosa batu kuna na manyola ba yuma wana ulio kende ko sala formule wano fandi na yo Mungu wangu bandugu yangu bandugu tunafanya nini tunamona unaangalia tunafanya nini unalata bintu kende kuna na nani na Kamanyolo kende ko sala musala ndema kamyo ko kufanya ngo wana bande ko nanga ibozo pesa kanda. Parce que moi, ni passe à Congo, en quelque part, c'est entre vos mains aussi. C'est votre inconscience. Vous perdre la puissance dans le spirituel. Parce que vous embrasser et dire mediocre God. Bino kutu bo embrasser katanzambe souveraineté.
Sokata bokendako, elle yan, c'est pas on pouvait comprendre. Bo abandonner nzamba bakoko na bino, boke ko yamba, mutumoko ba rome ba beta. Pendant système ba rome bazalaki kokonza. À l'énergie wana mabe ko lata bino. Depuis lors, wuta bo se convertissa. Ba étranger kaka ba destaka sor na bino. Parce na bino so la kana maboko pa ba étranger. Bozana misu me misu sala kate. Mitema endurcio mitema nini. Hein? Oh mitema nini bozana ngo. Comment est-ce que boko ko accepter votre destruction bozo talango na misu bozo kondima. Bande konanga l'histoire se répète. Kaka ndenge tozo ganga boye. Hey, boko makabadate, boko makabadate. Boko lobakate ke nzambe tu nous avait pas averti. Bomoni bino, bon matape bokita, même bango ba romain. Ba yebi ke spirituellement bozana bino peka ya bangote. Nzamba tika kande bino po sepelisa bino. Tozo landa, me mukolo ezali boko ye bakakyo bino nzamba zalaka nzamba bakoko na bino. Boko lukaye na se mututu. Bomoni ka lokola mutu na bino na kende ko belela eli la masabakatani po zaki kuna ne kuluza sele mututu ne réglementaire comme eli la masabakatani ndenga po bino bokozala. Na sa mututu na bino bokolo ba eli aide-nous, eli intervient, eli otiki biso. Na sa mututu. Ah, bozo tambola nano avec votre fausse liberté là qu'on vous donne l'impression d'être libre, bozo kanamno pe liberté wana. Yango bozo ba têtu, bozo mapeka bo matisi. Bomi moni bino na binoti. Bozo ko kanseke bo tambola likola mapata. Nabukadnezzar okuta lekaka bino, bongo Nabukadnezzar azaki sute tele ba empire romain. Ye kutu mutu amakasi nzamba kitisaka ye. E bongo bino yo batu moko kutu suti tele ba mindelo yo. Boko sara boko luka nzambe boko luka ye. Boko luka batu ba tele marisu ba te yata bino. Boko luka batu ba matana ngomba ba kende ko plaider kana bino. Boko sala priero bakoko na bino basalaka monde bakoko na bino bakoma ko nzambe tindela biso Moses. Moses a part ko libérer peuple azalaka pe ko matana ngomba pour intercéder pour ces peuples là. Tokani mukolo ezali. Bomoni ba voix obino bozo moneza na tina to parce que tozo ko encourager mona ba bêtise na bino te. Mukolo ezali bokolo kanzamba a eleva ta mutu. Oyo ya lingi a matata na ngomba kende ko bondela po na bino. Menzamba ko mataka mutu ana no kite. Boko sala boko bwaka. Boko luka mutu akotia mabolongo na sako lela po na bino nzamba ko yokela pe mutu wana te. Parce que boza la sous punition ndenge boza wana bana mabe. O ezali ba dernier appel na bino bozozo ceux qui ba conscience zozo ngakate na kati na bino mitali bino bobo rekotala mindele ba komi très désespéré toyokani voilà ba komi ko zongela discours ko recoloniser l'Afrique boye baka position bino boza nango boza na protection spirituelle te parce que spirituellement bozo ko sambela nzamba ba étranger boza peuple moko très vulnérable ndenge boza wana ndenge bakoko na bino pe bazalaki hier tozolanda ndeloko nazoloba lelo tozobima bato maboma tozoko ganga okilikambuté bondimela ba pasteur na bino ba chrétien na ba chanteur na bino chrétien qui sont en train de vous flatter n'arrêtez pas pour continuer kondimela bango mukolo ezali bokoluka mutu moko telema pas pour appeler Jésus-Christ mabele la nzambe bakoko na bino bokoluka ka mutu wana bokoluka mutu wana ndebo esika bokoyeba nani mutazalaka yanke Yezu na bino, to nzamba bakoko na bino. Bobo nzamba nda pesa bino victoire, bo sali échange na nzambo bakenda kobeta. Kasi yango na bino pe boza peuple moko ba défaite na ba défaite. Banda kona ngai mutu esali ngai na pasi na tiki na nga boyebi makambo ya Kongo yo na lingaka koloba loba ngo mingi te parce que zaka ba bloko mso fandi okionction kotelo na mutu otalobi menzambe message oyo Ezapo na belango devant quel peuple? Metalaka tolingita sala biso formule salaka Jonas ke kende ko lobela nini va yepa bandi ko sala ba débat kuna na nzambe ale balena ye ko melaye. I'm trying to get swallowed up but no goddamn bobenga ngoni well à cause du peuple congolais hell to the now. Donc tika toloba kaka. Je pense que tant nzamba kolinga suste tolo ba message oyo, je crois en lui qui a bien mo ndenga okangisa biso peka minoko. Et je sais que le temps viendra nzamba okangisa biso minoko. Oui. Tokoya suste ba message modèle ote. Tokoya suko bele la bino bozonge la conscience na bino te.
que c'est lui qui est spirituel. Oyo zano na mutema ya musuni. Kokanga mutema te yoka na mato ya molimo. Toyoka ni, voilà. On ne se moque pas. Botanga ka Ancien Testament na malamu, Nzamba bakoko na biso zaka patient, oui. Tolandi, mais botika tembo bozo sala na ye. Toyoka ni, azan Nzambe moko bozo mona te mikolo e bato bazo kufa kaka eli kamke mutakei eli kamke, oui, même lobi mamuluba pe mamuluba wana kei. Donc ma voix Nzamba terango. Alobi c'est fini, tu as parlé à celle tika bango sikoyo. Tolanda bandeko na ngai. Donc boke bana kitetu na bino bozo sala parce que tangu Nzamba ko tele masiko bien pona kana bino bien. Il va faire taire bomoni ba message oyo. Le temps viendra bokozo so ba message oyo te. Botanga Bible na malamu. Vous verrez, chaque époque, message peut aller qui selon époque wana. Tolandi, voilà. Quand le peuple était chez eux avec un bon roi qu'on appelle King David, beaucoup remarqué que Bible peut tondani na masolo na ba psom na komaki wana. To wana to tanga masolo ba roi de roi te c'est la te parce que c'est une période mususu. Tolanda. Na banza Joel alobaki que le temps viendra vers la fin. Peuple bakolinga koka ceux qui sonnent bon dans leurs oreilles. Tokani, voilà. Bino bozana temps o Zachariah pa annonsaki. Bozo mona déjà ba événement. Yangwana ba yeli bino religion ozo sonner malam na mutema. Lelo vous savez qu'il y a des chrétiens même qui disent que Nzamba Ancien Testament azalaka Nzambe méchant parce qu'il faisait tuer les gens. Boyo ke sika tokomi, Donc il y a une campagne montée pour diaboliser le Dieu de l'Ancien Testament. Balobi Nzambe nini wana asali ba déluge abomisi si batu. Really? Mais on ne vous fait pas dire que bazote abinote que il est un Dieu de principe. Il est clair. Il n'est pas promettre que sokoto siye, il n'est pas kopambola yo akobatela yo. Et puis ba principe ngo Nzambe pa pesaka Israël to matepeto kitabande konangai. Ezalaki pona bolamu pa Israël te. Il n'a pas voulu qu'Israël ba adopter bizaleli ya peuple mususu wana. Tozolanda, mais bino bo moni tendenge bino boza lelo parce que spiritualité na bino a été compromised. Vous voyez que Nzambe wana zalaka na raison. Tango azolo ba bokende ko se soumettre na banzambe wana ba payate. Bokende ko sangana na bango te bozo bizaleli na bango te ezalaki na tina. Lelo bo moni, lelo bino na bokoma kaka passion ko sila mokolo nini, passion ko sila, mais qui vous fait souffrir? N'est-ce pas que c'est le peuple étranger là? Alors bon, moni que Nzambe dans l'Ancien Testament, c'était pour votre propre bien. Le loto na batamo ko là où l'homme comme koloba même que Nzambe wana zalaka méchant. Oui, bande ko nanga boko tata na ba YouTube. Il y a des émissions bazolo banzamba Ancien Testament zalaka Nzambe ma kutu na mona ba misoso babi que Nzambe Ancien Testament il était le Satan. Tozolanda, voilà. Ponani do bomo na ba jeu basala batuko bazu antichrist ba commissaire le sauveur bazu antichrist ba commissaire Nzambe bazu Nzambe le souverain le créateur ba commissaire Satan pour bomo na ngai makamu monde en envers. Et les gens qui n'ont pas le discernement ba koisami même temps bozo mon avec vos yeux bino bomituna kateke mais soki yezu na bino avec vos pasteurs les amakamba solo ndenge nini bo bangi na Nzambe za na kati ya batu wana te. Parce qu'ils ne sont pas des dieux. Comment batu bako réclamer Jésus, et c'est cela. Mais regardez ces gens-là. Tolanda, parce que Jacob, Yango Djola Lobaka, les peuples voudront entendre ce qui sonne bon dans leurs oreilles. Et l'autre bomi bino, parce que bolingi mate est un miracle. Quand on vous a dit que vous aurez la victoire, vous allez dire à la montagne de bouger, mais yé moko Yesu, il fallait qu'il y ait une exhibition. Asala ke exhibition te pona nini? Alors, Nzambo bino bo rejeté, mais asala ba exhibition. Mais po yo mi benga Congolais. Kasi po Nzambe wana, mutu atambola kana bakokono apesi bakokono mabele wana. Yo lelo boye, azalaka Nzambe ya méchant, azalaka Nzambe aka, yazaka méchant soko dévier nzela na ye, nde siko komona pe kanda na ye. Bolingi monde moko là où ya libertinage. Bosala masumu ndenge bolingi, baloba na binote. Bokomisa terre, Sodome et Gomorrah, baloba te. Bolingi bino, Jésus est bon, il t'aime. Non, Dieu ne va pas te bénir na kati ya ba péché. Bon matabo kita azana ba principe na bakoko na biso bazaka bato ekila. Bakoko na biso baloba ki mwana ko mona bolumba moboti na yote. Lelo bozo kendo kotaka na ba occultisme.
Po bana bamona babolumbu na bino nani mutalakisio biloko wana mindele wana yokendeki kolanda. Mais occultisme na bino bozo ko salo bodé ko difale même la ville de Kinshasa. Bolandi landi bokopia pa ba mindeleti. Bokomi ba pede. Bozo ko sala ba biloko moko abominable devant les yeux ya Nzambe na biso pour malédiction ekita mboka. Et vous le peuple en êtes en train de vous piéger. Mais bozana misu me misu mona kate. Bozo bosa ne que quand le Satan s'élève contre un peuple. Et local boso sala kezali, il pousse ce peuple-là à pécher contre son Dieu. Comme ça, ye Satan azo nzela kokote la po anyonga bino. Ndelo ko basala bino. Bino moko bamitu na kate passe yango bozo mone sila kate. Passe zoko sila te. Il fallait que bosse l'examen de conscience. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi boyer? Bolinga qui va comprendre. Parce que boza en ordre d'être devant le Dieu de Dieu, votre créateur. Boza à côté. Qui t'a appris l'homosexualité? Ezaki Kokonayote? Ce n'était pas le Dieu de tes ancêtres. Qui t'a appris Makambero Kendo Komonaka Bolumba Moboti Nayo? Qui t'a appris ça? Qui t'a encouragé de faire ça? Hein? Qui t'a encouragé à Kokendo Sambelaka Kobengaka Azizol? Qui t'a appris ça? Hein? C'est ça votre problème. Eh ben, énergie wana tondi na Kinshasa, yango boza so embrouillement, ale bozo ya yezeta la pasi ya Congo, yezu ville ya Kinshasa eza na maboko ya ba occultiste, eza na maboko ya bato misala ya mabe ville wana ndenge bozo komona. C'est une ville maudite même. Tout genre y a abomination eza na kati ya ville ya Kinshasa. Quand Dieu regarde la ville de Kinshasa, il n'est pas content avec vous. Yamoko lobaki ke alingaka komona masumu na lisu na ye te. Makambo yo asalaka ke apunisaka royaume kuna ya Solomon. Ezalaki makambo bino bozoko saloyo. King Solomon ake kotonga ba temple ya banzambe étranger na kati ya Yerusalema. Tolanda, ça veut dire il est entré en contact avec les énergies de Dieu étrangers. Ou dans la ville de Dieu, la ville de paix. Ville où ezali sanctionnée par le Dieu d'Israël. Yake ko yana babin limona banzambe na ya uti na bango wapi na mboka na lokola bino. Congo ezali mabele bakoko na biso, ça appartient na nzamba bakoko na biso. Apesaka bakoko na biso bikila. Soko lingite chanja den na yo, kende na continent mususu, kende ko sala mukil na okuna. Me kaka na mabele wana, esprit la ezali lié na mabele wana, eza esprit lié na nzambo asalaka bakoko na biso apesaka bango mabele wana. Oh ya lobinde bongo ezali. Olingite, change ton sang si c'est possible, kende ko luka mukili na yo. Tolandi Bozo ko na bizali na bino mabe bozo utanangwe pa ba peuple étranger, boya nango na Kinshasa, po malédiction ezala na ville ya Kinshasa. Mais bino bozo mona peuple azoko cohabiter na salité pour le peuple là n'est pas dérangé. Et ça symptôme y a un peuple maudit. Yo so mona mutu normal azoko cohabiter na mbindo, ata Saint-Esprit ngoko fanda na mbindo ndenge nini. Mais ce qui moko zo ba ko reconnaître ngote, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Mais biloko l'esprit qui dirige ce monde a voulu. Ils ont voulu bozala ndenge bokomi lelo wana. Po ba continuer ko exploiter. Donc bino penza boza exploiter na deux fronts. Boza exploiter côté minéré, côté physique ya kibo motoboye. Boza peut exploiter côté spirituel. Boza boza ki na mission komona. Butala na sabino vérité. Bomoni ba esprit wana ba fiestaka na ba énergie na bino. Oui, ba melaka ba énergie na bino. Bazo tika ka bino épuisé, ba tika bino ndenge boza wana. Bongo bango baza omnipotent, omniscient, hein? Non, tomato kita baza pe na ba limite. Bien que baza un peu avancé que nous les êtres physiques. Siko bango ba continue ko exister ndenge nini. Bazo ko feed off ba énergie na binoti. Bokoti koti mabena ya bino mboka. Maintenant, boza hors jeu, spirituellement, bokomi vulnerable. Bazoko sieste likolo ya mapata na ville Kinshasa, bazoko melabino ba énergie. Bazoko lokabino en désordre. Bazoko lokama 24 heures sur 7. Ba vampire spirituel, ba fandel bino na mboka. Moko komone, accident salami, 100 personnes ba koufi, ba sali moi sacrifice ya makila.
basali boye kaka do bino bokomi bazoko sala bino ba passoire ko bazo sala bino ba pesa munu passage spirituel siko mena ndenge bandoki sikoyo soki balingi balia bino bamela bino makila baprovoke guerre boko kaka babomi bato autant na este kuna bameli nanu mwa makila wana aloko mona bafandi lisusu nanu nye accident ke kosalama na bazaire bameli nanu makila wana bafandi nanu nye ale na butu bazoko binela bino bazoko binelaka bino bolamuki boza so envoûtement mayele na mutu eza te moye bobongisa mboka eza te parce que butu bazoko lokaka bino na chilombo na bino ti mais il est le premier sorcier ya mboka. Alors, les esprits là bakoloka kabino sans accord ya chilombo avec vos chefs coutumiers corrompus wana pe. Tala peuple bazoko sakana ne donc boza batu moko na moyi les étrangers vous dirigent. Na butu les esprits étrangers zoko sakana na bino donc boza kaka yelele kaka. C'est ça les conséquences quand vous abandonnez votre propre Dieu. Vous êtes un peuple maintenant à de mercy. Spirituellement, il y a banzambe étranger nde boy bozali. Yongo bozoko akozo autonomie mboka na bino te rien ne marche. Parce que vous êtes épuisés, vos énergies boza ba vampire spirituel bazoko sak ba énergie na bino, ba tiki bino ka bongo. Pourquoi bomoni dans l'Ancien Testament chaque fois nzamba zolo bana mutu lève-toi. Lève-toi, n'aie pas peur, lève-toi, va, je suis avec toi. Lève-toi Zanine, zwa courage, zala na makasi telema. Tolanda bosibo kapsi muntu ke chama bolongono na se sola genou lala na se osoka zo sala na mutolali bino ba milimu esakana kana bino yela kabino kana bututi na l'ombre de la nuit et yesu se bino ba énergie titi lobi ce ki ba lobi totelema pona mboka bomoni ka bolembo ezubino parce que vous avez été fragilisé spirituellement ba meli bino ba énergie na butu par les vampires spirituels. Yango mwebozo makasi bo telema ndenge nzamba telemisaka mutu ezate. C'est ça les conséquences ya kokende bindima bisambela sambela. Vous êtes affaibli spirituellement, vous êtes déséquilibré spirituellement. Ata yezu na bino sina butu kuna bondela titi atoki na kotoka tanga kendeki na ngomba ne wana kaloko abino butu mutu azalaka fatigué. Tango vampire romain bayaki basalaki nini babwilaki ye. Voilà ndenge bobino pe bozali à genoux devant votre Jésus, épuisé, fatigué. Tango les attaques viennent na moyi babomi ba congolais soki yepe na esprit na moyi tokoka ko accident moko salami quelque part do bino bazo sala bino penza passage chilombo na ba esprit zoko dirige mokilo yo ya ba globaliste ba diabulo ba sala bino passage spirituel et ba sala bino passage physique. Bozakaka. Donc, ce babi que le toke na bango na gauche, boke gauche. Le to me ma peuple na droite, boke droite. Bon mikolo to tika na peuple na bafanda na no mie, toko sakosa bango ba bosa ne plutôt kozongela. Bofandi, lokwa ba meme ba nyo imole. Ale bo tala boye, ya solo. Autaki na Rwanda nya pas longtemps. Ye chilombo ango. Bosi boke ke lokola moi silence kota kikuna na estate. Batne batele makana sans été. Oh, phare de Jésus pouvoir. Et ça le rôle ma est c'est le rôle c'est dernier mukie fandinye. Mukie tout la mukie babomi batukuna siko ba uti lisusu wapi. Yanka utaki Rwanda, akena France, il fallait que ça la sous moi sacrifice na ye pour renouveler lisusu contrat. Le rôle peut être la kana guerre wana pe déjà ali babomi si lisusu ka ba innocent. Ale bokoka mikolo eko yawa ekofanda lisusu kaka calme nanu mwa mukie. Do bino penza bazwa bino penza na net bomoni net filet bazwi bino penza na net ko na filet boza penza bien bakangi bino na matrix bazoko sala bino bazoko yungula bino ndenge bako yungula boza na misu ekufa kala peuple moko qui existe mais peuple moko mort spirituellement mort peuple moko donc foutu spirituellement baosaka na bino. Tina bandoki ba Rwandais basakana kanabino bayaka ba bini titi na Congo ale bazongi Rwanda. Aucun chef coutumier congolais même le pouvoir yako tinda attaque contre les sorciers rwandais, rien du tout. Botikali kaka ndenge botikali wana. Peuple sans position ni physique ni spirituelle. Bazoko sakana na bino kaka. Comme j'ai dit, ceux qui bokozwa mayele l'été, ceux qui boko lukwa bino nzambe te.
bando sa bino kande bosala wana. Mais nazotalisa bino bokeba. On est en train de parler d'une autre colonisation. Tokani yambala o mundele pas tirer leçon. Aotikela bino sous vidité Tolanda seul pour mutako pesa bino pouvoir. Bo affronter bande konanga nepsa bino seki nzamba bakoko na bino. Bakoko na bino babundana ba européen. Bazaka po liya c'est bon mututu Mais oui, on a perdu les batailles en Afrique quand on s'est converti na islam na christianité. Nde là où l'homme noir a commencé à perdre. Mais avant conversion, tozalaka pe kosala mindele boy. Botuna bango référence. Tolanda Danemark wana nyonso. To kotaka kuna. Boka on parle de Moors, n'est-ce pas? Les Moors ont colonisé l'Europe. Voilà. Tozalaka Afrique bozomona le lot ezali conséquence ya conversion. Nde nazo sabino. Bomoni mabe ozali boso na bino le danger qui est là. Seul moyen tokotsala nango face eza nzambe bakoko na biso. Oya bande ko pesa biso ba victoire wana bande ko nanga imuto akosa bino te. Vous avez accepté votre Jésus, ça fait 2000 ans. Qu'est-ce que vous avez connu pendant les 2000 ans? Captivité, colonisation, envahison, souffrance dans souffrance. Et vous croyez que ceux qui viennent devant vous, votre Jésus là, a repensé nos victoires contre bande konaye? Hein? Est-ce qu'un royaume se détruit entre lui-même? Hein? Est-ce que Jésus réellement était venu pour détruire l'Empire romain? A détruire bango comme dans quelle période dans l'histoire? Obino boyebi. Que ce soit une histoire au totangaka, que ce soit biblique. Bando nangabo fungola misuko. Quand est-ce que votre Jésus a fait chuter l'Empire romain? L'Empire romain n'a jamais été aboli. Tolanda, voilà. Nde nazo sabino. Que bazwa bino na matrix moko déception spirituelle. Bakangi bino wana. Seule manière boko sauver même bana na bino. Ezali na nzambo bakoko na bino. Tolandi bozonge la tela petit bozala kanango. Bozonge la spiritualité bozala kanango. Wana nde mutakwa kolonga bino te na mabele wana. Mais ceux qui bozaka yele le ndenge bozaboy. Si ba meki bino a presque 30 ans. Vous n'avez pas pu vraiment kosala ba miracle sur votre terre. Parce que votre spiritualité est corrompue. Tolanda. Yango bomoni bozo kolonga banyangala kata ba rebelo te. Bazaki batu moko falaki même na ndenga esprit bosala bango mama na ba exhibition. Bande ko nanga Moses asalaka pharaoh exhibition. Ba Nigérien basala bokarame exhibition. Ça se fait. Mais bino bozane na lobia Laurent Kabila basala ye exhibition. Mobutu basala ye exhibition. C'est pas que naka na bandundu ceux qui peut wapi. Apesa mtumbote loboko wa mtwane tikali na loboko wa Mobutu. Exhibition. Na Bible na ebisibino esalamaka. Mais lelo bozo ko kosala aucune exhibition pour nini parce que spirituellement vous êtes déséquilibré. Nzamba bakoko na bino alingaka exhibition makasi pour l'accepter autre peuple là na banzambe msona ke yaza plus fort. Mais azo sala ngona bino te parce que vous êtes déséquilibré. Vous êtes déséquilibré. Vous êtes hors jeu. Yango bazo sala bino mambo sala wana. Bozongela nzambe na bino wana. Tokani Boko mona ba Simon Kimbangu bako bota mapanda parmi bino lisusu. Tokani, oui. Le Dieu de vos ancêtres ne vous déteste pas, mais il est déçu avec vous. Tokani, il vous aime toujours, vous êtes son peuple. Et là, comment si capable bozo sala bo surprendre nangwa isate. Tolanda, azo de la bino moko bozonge la raison. Bozongi sa conscience na bino sima. Nde nazoloba, soki bokanga kie na mabe. Bolobela ye, il est votre Dieu. Tozolanda, soki azane loko moko asala ki obino yango bo rejeta ye. Il vous aime tellement. Bolobela ye. Tozolanda, ye pas ozo plaisir na komona ka bino chaque jour bozo le latin. Azo plaisir na komona ka bazo boma bino te. Tolanda bande konangai. C'est lui capable de kosimba mitema na bino azongisango mitema ya batu. Tolanda boluka ye, bozongela ye, azaya bino alingi bino, à l'équipe tu banzambo mike na puissance. Tolanda
badimi yoko na bien bampire romain oyo kutu baza déjà pe fragilisé sel bato pe bapesa bango beki sezaka gouvernement na bino oyo nde bapesa mpire romain beki. Imagine soki botelemaki kaka na nzambo ya bakoko na bino nde na minute bosala mama na baexhibition tolandi ya bandeko na ngai nzambe alingi bino mingi. Vous êtes parmi le peuple vraiment aimé de Dieu. Tozolanda ezande nayebi te boboye bopona nini. Ça c'est là où moi je ne comprends pas. Mais nakoloba kaka ke soki bokangaki na likambo boyebisa ye. Tolanda, mais les heures devant nous, elles ne sont pas bonnes. Toyokani bozala vigilant. Tolanda. Ok, bandeko nangeza lenga mamuluba. I love you all. Bye bye.